to comme n'allait à tournage non manga matuza liko nga matuza nini ngo e cameraman to tourner biso ba 13h photo longwa ote makambo no to yoka balobi o polulu akufinga bi wana eza nango makambo kaka nde bato baloba ka baninga ka ba artiste bakufela ko ezate nde Serge abi afongoli connexion amoni ba poser ba photo na ye nga bi Serge benga na maswako makambo to komo monango commissaire mais omoni yango masana nga Ibrator contre maître ayima na nzembo ne mo bebezi mutakangami na courant na place bo sauver bino bo welo filmer bo tana internet ça la bise na pasi makasi na pasi ngamba Nene Yabwa Nene Très bien te motema nanga siko epanzani ngabi nana bi monstre ngabi Chico abi oui ngabi vite atanga ba feti botika osala ba aventure biloko muso senga te osala ngo ba comédie abi 7e nazo bisa yo Chico akufi na 3 heures chance nazaki bolumbu mais na kati ya chambre comme quoi biso bana monde entier bayebi que non artiste Lumbu Jacques Polulu akufi donc tous les lana biso bato to l'ensemble azaki moko a CPC no temps plein de 1920 2000 ans si les lobes et tout ça 19 ans que c'est le sabbat oui ils ont inquiété mais ils ont basé molimo na donc bango pe balela na biso nami toto wana pasi leta emoka sa musana on a comme na ko loba na ngate encore dans notre makila mabe comme le bien comme le bien mabe ana na matanga nana esprit mo boto na esprit ma po akufi aza très cher pour nanga tana babola moleki belé l'équipe penza ebelé na ko zuma bo belé tomoni mais justice soit les infractions la justice c'est la musala ngo mais on a ko senga kaka to la polulu na honneur azasta to na ba valeur aweza endroit ya ko régler ba compte na bisoté eza endroit ya ko finga na te eza endroit ya biso ya ko bunda te to zela soki ya bakundi eleki nde après de régler ba compte ba pot dans une adresse na donc ata netinga déjà to solo atena Zidane mais la carte kuna to solo parce que eza matanga omoni eza matanga donc to les monstre benza ndenga bien quoi to lela vraiment franchement to quand tu papa peut que solo mamba ba site ce total mamba ba site c'est 001 donc tous en number 1 mokonza bas ya ba 001 blague télé loi sur le biso makambia Victoria télévision Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana ba mamna ona ndenge nango donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo potozo ba news alelo a elbiso Victoria TV donc aluta continue Victoria certa amen tous ensemble quoi total la Victoria TV ya bino sida bile la confirmer nana roboya donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par là donc number 1 na bank tous ensemble sida bile na ndenga indusa Victoria certa amen tiki. Triste, le monde artistique vient de perdre Chico Polulu. Alors, Toza a vraiment un lieu na Kwamutu, on a place avant dans la famille naé, donc parcelle familiale. Par rapport à l'impression, j'ose croire que oui, bien qu'on soit parti à Liboso et c'est là qui est en coma qui, donc besoin qui
Bateau Bazaki, ça c'est la deuxième partie pour montrer que tous a vraiment ensemble. On a voulu à ce que tous a au moins deux parties parce que l'image est tellement moulaï. Et on a quatre, on a deux parties. Voilà, donc on va prendre arrivé, Namoni arrivé à Pasteur Patron, Namoni il y a Ibakata Bacouleur, Namoni il y a Marie-Jeanne Bololé, tous on est là qui est là en tout cas. Et puis on va continuer avec la série des interviews pour la côté ça quand Nabino que Chico Poulou a bien Kokufa. Bateau côté les images il y a morgue, bateau qui na morgue à 50. Donc, côté ici à Solo, quand on a maman sur une dodo à Kenya na morgue 50 ndenge à Kenya qui donc batu balo belé par rapport à Liwanaye à cette crise kaka à bélité moi fièvre et puis crise kaka na butu et il est parti il nous a quitté voilà laissons le temps de prendre interview il y a battu tout oh bomoni ya artiste oh tu n'entends pas micro toko soala bango et que ça l'a vraiment kitoko mingi donc parce que la moi présence va tendresse bazawa présence va te belé maman l'abso epela ba te belé bazaza voilà le temps que 18h peut baya ko ça la moi réunion na bango tous nous moi image au moké voilà merci beaucoup bon ça ba interview na artiste la binde ba de la ndeko la bango Chico Poulou voilà merci beaucoup. Allo papa. Voilà donc voilà tout moni artiste baza tout moni ma Nicole et Bakata maman Zizou Zidane tout moni pasteur Serge Patron Marie-Jeanne Bololé tout moni ma viox gelo ma viokele tout me capé ko solo na bango na artiste na biso voilà ya Nicole les condoléances. Ah merci pareillement. Zelo be komona okaisanga maladie ya ndeko Chico Poulou ou alors okamepeka aliwa ngomba mo ya brisque. Na okaisanga maladie te pona nga vraiment. Écoutez ninga na Serge na 7h. À 7h30 na ke ozwa Serge. Na biloko to na deux tournages to banana okune pas ma tuza na 8h ba 12h to ke tournage mususu. To somi pelo ko rolia to bité to tourner makasi to lia teza mabe. To lukata nini mo Serge somi le mo to meli. To comme na lia tournage. Non manga matuza liko. Nga matuza nini ngo cameraman to tourner biso ba 13h photo longwa. Ote makamono to yoka balobi o Poulou akufinga bi. Wana zana ngo makambu kaka nde bato baloba ka baninga ka ba artiste ba kufelo kezate. Le Serge abi afongoli connexion. Amoni ba poser ba photo na ye. Nga bi Serge benga na maswako. Benga na maswako makambo to komo mona ngo commissaire mais to ndi makate. Masbayo benga ne maswako. Ta mabengi maswako. Doki maswako olela. Makambo ba ebisi bino za solo na okili bumu balu kinga do li bumu balu kinga na tika omoni loko mo emotion na zaira ngo nzote bando lenganga ti na yeko vanda na ti tengi to ya bobabite bana monkole ba ya cinquantenaire le to ko ya na cinquantenaire nde na ko mona ke oui ya solo ke Chico to zangiye azali susuté na moni ye dadi abelaki dadi vraiment beli vraiment makasi pas levir et déranger makasi loko selie nzoto vraiment za ba levi mais alandela et traitement na ote kozani mikolo to leka na tuni poto benga na kanga ne mona mo abi mona musiko ça va na moni ça va mais nzoto eza kokita omoni likam na biso ba artiste mokile bana parce que toza bato public moto moki mobeye bibiso yango moni likam na biso ye bana facile bon volonté nzambe kokisama mais na yebi ke fe ba réanimaka nano so moto asali crise ba réanima nano te na yebi te na yebi hôpital Monkole babeza hôpital mo monene babeza hôpital mais des fois mon rendez a pas na biso ba réanimaka nano te ba réanima nano te faut qu'on réanime nano vraiment
nde balobi ke mpe masuka mosusu etikalaka na mosapi ya suka baréanime ata mwa journée moko des jours. Voilà, bon bakoyo réanime mpe soki eza mokano nzambe apermettre akende nzambe azwa lokumu. Voilà, merci beaucoup. Tu continues tout le monde. Il y a Zizou Zidane. Donc, tout le monde en compatie avec tout Baza Kolela. Voilà, tout le monde. Voilà, donc, tout ça, voilà, il y a Zizou, Zidane. Les lots, tout le monde n'a pas comme les artistes au Polo Bani. Tout le monde a passé. Tu habites place, tu vendis awa. Dès tu vendis awa. Pour le vendre qui a lobby. Toazaki a lobby na ba dino là ensemble na ba ninga ba meli lobby ba vandi na ba lexi journée place to vandia ba lexi journée après ça eza parcelle familiale ya koma na mbinza ba lexi journée ba vandi na ba bien akena epé na mosine bazongi penda kuna bana donc ba leli na butu Pululu atieli mwana liboko mwana leli na 3h mwana leli donc mwana leli kokwa la muki siko azwi liboko ya Pululu olaleli mwana boyo ofini mwana oyo boma mwana azwi azongisi liboko ya Pululu façon liboko ezongelaki amoni yango bizarre nde abeli Chiko ola mukate Chiko ola mukate osaba te ti era toza mbetu bondeni abalo ningse Chiko azola mukate atala boye asubi na bilamba tant amoni asubi na bilamba nde siko abeleli bato babimi na 3h wana nde bazwi batali bakoma mbinza pota upena na mokole no pitala kitambo faye bake mokole nde yango bakendeki moko na mokole bapréféré mokole pa monaki eza mwa un peu plus près nde bakendeki mokole autant bakomi na hôpital bayebisi bango ke déjà si akufaki na ye donc ayebi na ye te ayebi ndenge osa te mais ya mabe komoni kaka nde nikola oti oloba bakoya na mutu boya kufi tozala vraiment loko wana eza na biso mingi te na Congo so mutu baye na mutu direct balexi mu na morgue o fale no bameka baeseye nano arrêt du cœur mpe ezalaka bakoki mpe bareese omona mpe mutu azongisi souffle bon mais toti kokuta corps ka wana tozwi corps wana mokole toke mpe todepose ondea na tokoti na 50tenaire donc na minute okor ya na 50tenaire après toye awa tozongi na parcelle familiale toyeba nini tokosala mwa liloba moke ndeni baopesa biso toza mpe na bakonditi baopesa biso comme ça toyeba nini bana matanga donc matanga nde toza boeza na kitambo avenue Kwamutu toye direction ya maison mbungu okoti avenue Kwamutu donc matanga eza wana na parcelle familiale. Merci beaucoup ya Zizou. Todo continuer na moni pardon bana basi na moni Marie-Jeanne Bololé mes condoléances yaya. Oh merci. Marie-Jeanne na moni lelo be passe ko perdre Chiko Pululu banetini. Tout ça quand regret non le baka regret makasi pour ko perdre Pululu très jeune boy passe makasi na motema. Tazala qui n'est bien bellité. Le kasango ya liwa boy vraiment donc moli moné pe manakimiaka. Voilà donc on a moi directé donc moli mo pe manakimia o senga ndeni par rapport au obsèque nae et ça le malolenge. Et ça maka bien to le na kimia nyoso pe ele kaka na kimia po mitema vraiment za kozoka makasi. Tout ça boto uti morgue pour la tika na pesa malili oui réellement pour la koufi pour nous vraiment tiki biso ça suna biso te tiki biso na pasi akei sango ya maladie te ka sango liwa donc que son âme repose en paix. Voilà, merci beaucoup pour notre soutien à pasteur patron pasteur Serge. Bonjour papa, mes condoléances. Merci beaucoup. Comme c'est les artistes et comédiens. Olobi? C'est comme si ils ont été porte makasi. Bon, le bango bongo c'est parce que tous les hommes publics toyebani. Ils appellent na quartier mususu, na quartier moko quelque part, batu ba kufi 30 na quartier wana. Est-ce que balobi que liwa pende côté na quartier wana? Bon, le bango bongo c'est parce que tous les hommes publics toyebani, batu batala kabiso. Hein, yangwana bo le bango bongo, mais du moins liwa eza quelque chose de naturel. Nzambe nde mutalobaka bongo outaki na mabele bokozonga na mabele donc wana eza mokano wa Nzambe moyen to lobela ngo soki nini eza te du moins
batu na kana bango na côté na bango bazokufa pe ndiango. Voilà, donc est-ce qu'il faisait partie à un TPC ou pas Kosiko, l'association Nabino? Je sais pas. Le papa organisation nano, vous s'organisez parce que vous êtes d'accord. Est-ce que la réunion est allée ou là c'est comment? Normalement, c'est un artiste. L'artiste est parti, on doit s'organiser. Torokutana, Tomeka dans la mesure du possible, Ndeni Torosala un petit programme parce que nous sommes à Koufi. Et c'est un on doit organiser les obsèques. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Là, c'était le pasteur Serge, pasteur patron. Voilà, merci beaucoup. Voilà donc on est tous à vraiment la passé comment on a moni artiste belé défilé moni Yannick Nicole Bakata Manzizu Zidane Marie-Jeanne Bololé moni pasteur patron papa la bisomba le sombo ba image tout au moni wana donc tous ce qu'on a na tendresse à part dans la chroniqueuse à peu comédienne à perdre donc déconner moi qu'on expliquer parce que ba souvenir est belé. Tendresse, bonjour. Bonjour, j'ai Mima. Condoléances. Merci. Bela moi je connais que Béné. Bela mon élève Béné, camarade Nangai. Asa camarade Nangai. Nazana ba camarade te camarade Nangai wa 6 ans to vana ndako ngaza kitabu. Ah benga Tendresse Mary, moi, on est liboso, oh bébé, moi, on est Mary. Ah, c'est Mary, attention de ça là. Ah, c'est Mary. Regarde maman Tendresse. Et moi, on moi, on a publicité dans la salle à café chica. Moi, on a ah bon, passe maman Tendresse. Bah voyage de Ketana, à Mélanie Moutumbongoté, à son alina batna voyage j'étais. Dans a bien avec camarades nangai. To voyage à trop na ba bakata. Baboui biso nyonso atkoza mabete na landi partout lelo na kana ke kuneska zela kina zongi na zoto azikana moto o lelo ko elinga j'espère na zaki na kati kuna bomona ina mwasi ne camarade nanga bola moleke bele yaya au travail na groupe na ye wala bokuta na banzonzi kala musala oyo travail na yaki na groupe soleil na travail na groupe nete zakala banzonzi makile kutana avant na kitambo donc ya kala tout le lelo te chiko lelo te hors théâtre écoute master nanga hors théâtre baka ponga na pesa trop na chronique ya tikala koto voilà donc mais lelo bata poto ba bengi biso par rapport à photo mo etamboli o te ba ki bakangela Karine par rapport que non a filma kama il me semble na kata mort ba pesa kaye image voilà mais a comment na devant la TV tina makala mais comment on a pu fali maswa ko akangi photo na kata mort parce que quand on dans mon way na kilote na drap na single et infraction à l'état parce que tant yo talib da ba photo wana ko ba nitake artiste ko tape ndeko na mino basali bongo omoni on est ah ya na mitu to na pasi l'état moka sa musana on a ba comme na ko lo banangati encore pour dans pour makila mabe comme le bien comme le bien mabe ana na matanga nana esprit mo boto na esprit ma po akufi aza très cher pour nanga tana babola moleke belé l'équipe penza ebelé na ko zuma belé moni mais justice soit les infractions la justice c'est la musala mais on a ko senga kaka to le la polulu na honneur azasta to le na ba valeur aweza endroit ya ko régler ba compte na bisoté eza endroit ya ko finga na te eza endroit ya biso ya ko bunda te to zela soki ya bakundi eleki nde après de régler ma compte ba pot une adresse né donc tu donné tinga déjà to solo atena Zidane mais la carte kuna to solo parce que ça matanga omoni eza matanga donc tous les la monstre bonza ndenga bien quoi tous les là vraiment franchement to quand lui papa peut que boso atena Zidane début na matanga ba bolunga lokutani ba ko sanga skuna matanga pour matanga bito to ça moi sembla kaka nga boye binga te j'aime nga na sala assemblée testion alingi mutu te alingi te moni parce que to vanda na koko moi c'est pololo to vanda na ye parce que quoi camarade na nga peso mona to vanda koko parce que autour na koko moi lubé parce que autour na ce qu'on a boy autour ko répondre on est fona comme vraiment malhonnête na répondre kende pe asumbi koko mai azui puta kangi koko omoni na contexte wana na sens wana
Donc il y a rien ngazal kamna mututé toko kabana musala mais auto elimi mingi amatanga tona matanga tokunda ndeko na biso lumbu comme na mboka ezaka lumbu tokunda lumbu penza na honneur. Donc le sali sou parce que émotion le biazala ki am tazako bilande mwana fièvre mutie kaka na sapongi akufi na sapongi. Alors tout est vanité, tout est vanité, tout est vanité. Dans 2 jours quand Noël nango lolendo eza nango na tina te tozaka bonne relation na Jovan Zambo to bondelaka ozomona ya. Donc pendant liwa mona mobali epesinga leçon ebele était vraiment était on a kolobango wana. Voilà, donc merci beaucoup. Donc je signale que par rapport à Réunion, les lots là-bas 18h, artistes et tout, comédiens, bakozala ensemble parce que c'est ça la Réunion awa. Place wapi le père de la famille à Bashiko Pululu Lumbu Atiki Biso. C'est vraiment triste hein, comme on a que lui pas mokano nzambe, mais lui monde il y a trop dans monde artistique, monde ba comédien, ba on est trop. Tout le banini pas nzambe, tout le banini tout ça nini, on n'en peut rien. On ne peut que dire merci Nzambe o ya pese Soshiko Pululu, yemo peut ka retirer. Voilà, merci beaucoup. On va être tourné sous les lots. Donc souvenir wa tinga na ngona donc amatinga na transport protéger na matana transport na ko mananda. Elo oni ko le bana bana porter bana mona tseli kambo ko ebiso. Ikambo ko ebiso bana monde entier ba yebi que non artiste Lumbu Jacques Pululu akufi. Donc tous les lana biso bato tous les l'ensemble azaki moko a se perceive nos temps plein de 1920 2000 ans si les lobes tout ça 19 ans que c'est le sabat ils ont inquiété mais nzamba zumoli monae donc bango pe balela na biso bao ba yebi ndeni ba ko contacter famille ba benga na ba numéro oyo ba kozala afficher na ba écran na bango pour être et ça la bien te ba ki bazala na biso en cœur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà donc très chers téléspectateurs, Tobeka Awan toza na Kwamutu, place Oyo Matang ezali, tout le monde artiste tout voilà, mais tout le monde awa présence Gino là, Oyo akei penada ndeko na ye, non seulement ya mwana kitambo, babandi musala ba presque temps mon corps, tout me kapé ko soya na ye, artiste Gino là, bonjour. Oui. Condoléances yaya. Oui, merci. Voilà côté la lelo boye lobi bozala kina Chiko Pululu nde toyoki awa mbala moko kamo besango ndeko no atiki bino exelo no ndeni Pas c'est ça. Ça vraiment passe. Pas c'est ça vraiment, pas c'est ça. Tara bozala ki boza bien. Ni malade ni subitement ba bengo. Parce que vous vendez qui bomelaki parce que déjà côté la boye ba tout pas linga kolo ba ba radio trottoir ba ba ndako beta da masole ba vanda kina ba jino la ba nini oh ko vanda za siko que non msuda mukana nzambi ali bon ko fanda itezaki que juste ya tanga comme ndako ngaza ki boye ya benga ya nana kitambo to sololi to fingani to salba blague na biso to mesana ko sala que moi na ma bon ça va mo son en communication avec l'outil bandel na ye na benga c'est un peu ça. Ah, ça va nous dire rappel non. Banda benga normalement a fait au décembre ndenge maman biso
maman mesana kokabela somo ba quelque chose fait normalement lobby mardi que zo biloko mais à 3h 2h maman ne maman olive oui maman benga benga artiste nion surtout lobby mukula mardi ba que zo biloko il peut communiquer avec parmi les artistes mais ça n'a pas passion est-ce que vous êtes déjà na kata morgue kuna eleka ndeni tout ce qui est à kata morgue le programme sous voyez baka parce que justement toi quand babi réunion pe na 18h réunion à 18h tous les comédiens to kutana to so na famille to ba comment on peut faire pour na makambo ndeko na biso. Voilà, merci beaucoup. Les gens la photo mo boyo ko lo bani par rapport na photo ya ndeko la mno fali maswa kwa kangi pour lutina kata morgue na kata dra okolo bani parce que bato comme dako kolobela on a poto comme dako benga pour la photo peut tamboli la bouche autorisée tango la mama tie. Pour mais ça bon, na bi nditi lo na kolo bati. Na bité. Muntu na mutaza ndenge ni ya raisonnement na. Donc c'est pas ça là qui on ndenge ya mabete pour confirmer batou que pour lui a kufi bon. Voilà, donc merci beaucoup. Donc, Junior, émotion dans ma casse, à côté de mon colobaté. Donc voilà, nous sommes encore là pour quelques minutes de temps et puis tu roules à la biseau. Voilà, merci beaucoup. Néné. Il y a bois. Néné. Néné. Voilà, dès tout le bec à tout ça, il y a Chico Pouloulou, donc il y a des artistes comédiens au Bazoya qui compétissent, tout le monde peut citer une bagarre, il peut aller qui compétissent n'a pas ce comédie bango. C'était bonjour. C'était un bonjour. Bonjour. Mes condoléances. Merci. Voilà, ça m'a dit à Pouloulou Chico, écoutez le cri au wapi. Là-bas, non, Soukola. Je appelle à Papa Makaya. Mon téléphone sonné le colo ya na likola mbetu. Ouais, douche za boy mbetu. Na tali bona Papa Makaya na 6 house.
nasisi namona insiste nga aviso asite bose cop po tozali pe na cop na ye nga bamalinga naye mona apela mamalinga nga basi babenga ngai po watuna nga soki position naza wapi nayamba mamalinga nayambi mamalinga malinga oza na ndako nga bina na ndako ok zelanga na wana ba 6h40 nga biye nazolata déjà mais namoni papa maka abenga me nayambaki ete me naorappeler ok nga nazoya déjà wana tant aussi nga bila moni ezobenga ngai kata na yambi na tuni soki nini nio aisanga mutu no akufi nga bi mutu nini mutu na yoti mbosani nga bi mutu nini tema mbeki na biki na saka mingi na epela lokola ye pa azobela santé ya bien te motema na nga soki epanzani ngabi na bi monstre ngabi Chico abi oui ngabi vie to atanga ba feti botika kosala ba aventure biloko mosu esenga te kosala ngo ba comédie abi 7e nazoyebisa yo Chico akufi na 3 heures chance nazalaki bolumbu mais na kati ya chambre nazwi liputa mbangu nakangi na to naikoko kwa mama alinga so ntango nayesi mama alinga boye ntango nayamba pele wana je m'excuse papa maka ya kati nazolela mama moninga mama atindiki ngai ntango nafungoli porte bakota na chambre nanga mpo mama alikaka nevi aveti na chambre nanga ntango afungoli porte akota na chambre nanga bamonga naolela nayakuti yasoki overe ye mpona simbe na mama atindiki ngai abisinga nini mama linga subi sur place oui bon eza mabe moto akokufa na regrete pourquoi nayebisa asubi mamo ayoki sango te nini te ka ndenge amona nga na gangi wana olela asubi nese pula kufi mama bimi mbangu na chambre nanga kaka nga nalipika nanga na tona bandi olanda mama bimi mpoka nga na victoire wana naekele mana bandi olanda mama na bato aveni tomolanda bi ayebaki te nzoka nde bato aveni basi bayebaki déjà biso tolanda yango na youtube na internet na facebook bapublie ke pula kufi na bando na moninga na tolo polele ngabi nazonga na ndako nake nzwa ela mama ngunalata natali bona moni sustene na benga na téléphone na banisko na monisko appelle comme kota siko ke non ya solo pula kufi ni na ok non rapidement na mama na hôpital babi tension mataki na landi eta na landi nde batona ba yaminga téléphone babi te toza na hôpital awa na victoire na lopori ngabi na yebo hôpital wana nde na landi ma na komi wana donc nde biso bona tiki mama na hôpital mama linga mama abiso donc quand ninga sala ebonga subaki ngo mangambo et 7e mso bela be tension na ye tension mataki ye na tiki wana si mama na koma na kuna ok nga na okende te na ozela yo opesa nga suite no lega kuna mama na lexa lelo na kenda ta lobby ngabi ok mama nde ya bona tiki na hôpital kuta to benga mwana ya mosi Sara na yebisi kaka yaka na bugo seke mama za na hôpital na yebisi yaka na veni bona pesa adresse ici to suki na yebo donc liwa ya Chico na yebiti na zangi souvenir malamu souvenir ezebele leki na nga za wana témoin na bundi mingi na Chico na bitumba makofi boye ba jino la bayebi so moni na yambi jino la boye ba Christian Sugar bayebi bitumba boni bakabolanga na Chico na voyage donc c'est un ami vraiment omoni ngalinga mingi discipline Chico anosa mamususu mona osa omela masanga te nga musu batwa musu musala boye msa négliger na ye production boye akene na mbisto ozelaka mota nga bonga kana mukusa na simi na bilama bitumba boni bomba bozelaka tubandi bitumba ba junior boka boye mo ba junior ba bitumba ya ba blague to ya solo bazo panza na pena milanga bitumba penza o mpe muninga zoki bongo donc ako za problème boye avant bala za kana copine mon vivre na ye na ebisenga pour éviter ba problème yaka na tufa na pananga lokole pananga ba ebi des artistes pena ba ebi pena pananga te o fana na tufa na pena Chico 4 mois na ndako na ngai Chico ko bisale ki nanga mosa zawa dipine président sokola nga bilambana dipine ba souvet mena sac nanga wana Chico na confiance ya ngai nanu pour artiste mon côté ko nga ko permettre mususu ke ngana simba ta mususu bilamba na yebi ba sokona ba leki na ngai po biso artiste wa makambo ebele nozuma mama c'est ça dipine asukola nga bilamba wana dipina asukola nga batena scène na lobby na zana tournage na zana tante pona zonga kuna na yaka tipoko asukola nga bilamba wana au moins petit tard bimisa bona kata comme à l'école ne amona ba sous-vêtements ya scène
moi azongo pas sukuli yango sukuli baba ça sukuli pe ça qui n'est attendé na saché na sin Azaki très colérique mais c'est un homme bon très colérique motema mokuse voile moi delikamba siliki mais un homme bon ngai na kovana bona bimisi mbongo c'est komisa te ngamaza obisa mo abula golia bana na ngai bayoki passe na motema babengi pas Chico mami c'est vrai ngabi oui ouais moi si musona nguta yebite na sima boye bisa été parce que wande muninga na epenza donc molimo na Chico pe mana kimia non na tanga matanga boyende moi babolingo ezala entre bino mais na vie réelle boye bolingo pende ezala raté c'était on a évité chacun a sa façon de vivre muteza ndenge vivaka mutana mutina tambolaka naye mutana zalaka naye donc voilà donc okomona 7e temps ça so na intel mais bageno amutuna yezande epela okomona epela so na 20 mais mutuna yende ezalaka 7e donc voilà c'est comme ça moi DDD na bino bosalama balaka bongo partout même na misala omona que non chef oya kopera mingi na oyo malam donc ezalaka na bongo parce que epela c'est aza grande sœur moko donc wa supportanga na mabena ngana ba défendre ça IPA avant yo ya oui ye mutabengi ngai apesi ngai abisinga ki mutapesa ngaba itinéraire nous stolongo cinquantenaire boy na bopona yena mama na hôpital ndia bisinga skoyo nana ndako ngabi na kitina no ndako na zonga sima ngabi OK ngana koma nanu après na zonga ndako bongo na oya donc Chico akabaka ukaba pona yelo hotel bino yelo hotel le bele hotel auti voyage dernièrement aye na soani saye abengi asola na WhatsApp ya kanta sola na epela nzo na sola na ngai atindi voice alubi epela pesa nga 200 ndako na dia na salon la coste na bo otinda voice po epela ina hôpital na bazo soigner na komeli nga bina pesa adresse epela abitindela nga voice tindela nga voice na komika nga bi voice na ngai ekende te na seki bamo epela ya ko atindele voice abinde ko sana osola na 7e abi abenga bando fianga na téléphone ngabi ofianga na téléphone outi voyage oli ko benga epela ngai te abite yo na benga pola melanga fufa monte ba fufa sala wana ti wa tongo wana ngabi ya première on sale la yo te ko so na ngabi lambisi nga fufu yete Chico na bisaki monstre ki mami voilà au senga nini ndeni ba obsekeleka parce que déjà à 18h beaucoup za na réunion mais par rapport à yo mono personnellement au senga nini par rapport au sek yaé il est bien tant que jeune qu'il est il est bien tous à la bon monde tous à la même esprit na bi ke le bien papa masuma zana na bi ke nyo se le bien ba konza mboka ba moni ke to kufeli donc voilà donc merci beaucoup, c'est triste là c'était 7e bagarre de tout ça qui n'a tout ça interview avec Kalukema tout mes campés comme là par rapport il y a pas comme le monde artistique normalement la bannière qui n'est pas que l'émission place mususu sangwala et si na na côté na réseaux sociaux Kalukema ndeskoyo esala bon ndeko moi ça zawana moyen to vanda ezate voilà donc le boss JB Kumalu le faux pétrolier de Dallas on pleure avec l'opinion sort donc passe na motema ko perdre Chico Pululu na moni ministre Rankin Kaludji dit voilà mes condoléances merci je me marre comment on a le lobo et sango qui est malade ndeko directement ndeko no atiki ko lubani bon to comme le souté parce que tellement tu zibaka au moins trop donc ba mesana na mabete mais to mesana parce que ce que tu as trop c'est trop le quoi to taki nzambe donc tu comprendre que tout ça batu auto botama ko un jeton daima il y a ba brisque boyende ils ont affecté donc biso lobby na matete to kundaki artiste na biso Micheline Mishka nous sommes les banzonzi ni pe bato bayebi
3h du matin, Chico Pouloulou, c'est des crises. Il a tongo. Et c'est quand on a internet, on a monnaie na dèche bouteille. On a voice où il y a moda sali. On a fingé écoute. On a fingé on a été voussi. Après, a insisté. On a bengi tendresse, on a bengi mère, 7e bagarre. Là, on a bengi, on a yaolé la maman a confirmé que a daé. Après, on a bengi JD, on a bengi Herman. On a 6h même, on a mis secrétaire. Il y a Herman Kassom. On a bien un numéro à 6h même, on a mis ma secrétaire. Ça se comprend. Après, on a bengi Ngambé, on a bengi de côté sur internet, on a eu Mona. Joli ça, coquette. On a confirmé que je suis à Tikibiso. Après, on a benga, potes au benga, qui nous ont benga, ngolés au benga, braza donc, tout. On a vu Mona. Pour écouter héros, il y a tant de inondation. On a eu comment, tout, qu'est-ce qu'on a mort. Cinquantenaire plein. Donc, je suis à surprendre Bisso. A bela guinete, a qui n'est bien. A fait un tournage à modèle les lots. Il fallait tourner les lots, pas à modèle. Il y a un modèle scolaire à bien qui va s'y pour confirmer que il y a rapide, d'enzelé, à lui, nous avons bien un héros de mortadelle. À Koufi, non, pas excusez. Donc nous avons bien un héros à Koufi. Donc, il y a des choses qui sont lobby, des choses qui sont la frontière. Souvenir ni malamu ko ubumbe pona Chico Pouloulou. Tout tournant na Chico Moïba Basoso, film ya Jerry Combetox. Tout pensant les meilleurs à danser dans 2015. La tiens ko ba photo na Facebook na ngana ba statut. Bato ba minanga ba otala ba mona maki partager scène moko. Baza bato lenga na ye monde nzonzi sika, bato na kutaki. Donc bato de Londres l'accent ngam officiellement. Pour la côte de Londres entouré de DiCaprio, Hans, Igor Deminit, Chico Pouloulou. Donc il y a tout de place de Londres Zali. Mon bon bazar, Blagaka, Tumbolaka, président Christian Shoga, Ginola, bon bazar tout, syndicaliste. Ceux qui ont l'autorité bango barochom mal à l'aise. Monde na biso. Parce que par là puis ba pelle ba tout aux yeux bana ba fan ba tebe ba linga Chico Pouloulou ba sepelité na photo o ba moni ya fali masoka kangi na kata morgue yo take ndeko na yo pe fali masoka ko lo ba ni po e pesi passe ma be la bouche tiango la mama tiango ba le news ba té omoni yango masana nga ibotor contre maître ayima na nze moni mo bebeze. Nous avons mis en courant, la place pour sauver, bien pour le filmer, pour sur internet, ça la bise. Mais moi j'ose croire. Pour nous, comment il est? Fali Massou. Massou à Kouana, n'a évité ce qu'a ça la bise, na matanga ya. Parce que ma camotte, mon ango, pas Karim Mokonzi la kamaka photo, pas kamaka photo, Marie me semble mort. Net la interdit vous net na loi. Bon, il y a un retour dans le sens que a confirmé Batouké à Koufi. Il y a un déni. Dévolé. Attends, à compatir, il y a la sabatuma qui effectivement, Chico Pouloulou à Koufi, n'a pas eu un cas de mort. Vous comprenez? À retour dans la volée, je pense pas. Parce qu'il y a ça dans le combat de l'imam qui fallait m'asseoir. Il y a la sabatouki, il y a un démon, il y a un démon. Na kata morgue et pas zoka makamu ngale ba totuni ngale ba question na quel on kana ndinga word pona na sauvegarder pe ka image par là. Moi je donne ma langue au chat. Mais faut donner la langue au chat l'image de des artistes n'est pas salé na minute au kalukema balimbisa parce que c'est important si qu'on n'est plus ba connerie wana ba base wana makamona oh mukilinga ba no sala pourquoi sur sali ma b logiquement parlant sali ma b déjà. La loi va publier à bon côté. Mais pour comprendre, on va confirmer peut-être que effectivement, à Koufi, on a eu écoute na katia morgue. Pour le film, je suis au Moulin Thomas, tu as été souka. Jésus de Nazareth a bien qui a le biaka, Tchad Sapino,
na place boto mona soki soki pena ya sebasti ataka tembe Thomas wana yesko pesa ki tembe Thomas dans la minute oyo maswaku Thomas akoti matina kati ya morgue po ala ki sabino ala sabino maki oui Chico Pouloulou nous a quitté donc makambo oyo ngala oyo interpellé na biso ba artiste comédien tozongo na makolo ya papa na biso de la foi parce que so que na mate ya wana atiara biso na le jour à bingsa ba comédien tout de Sainte Thérèse alobaki makambo kwa kolo abeta ki c'était bolingo parce que oyo quoi acte à bolingo te ce n'est pas l'acte ya moninga kata drap balingi moninga il fallait attendre na kati sans kozomani balingi mabor moko boye attends na kati ya banda cinquantenaire ne bakoma cinquantenaire et confirme que oui effectivement en hôpital mais yo mati na kati ya kunda na sukami mutu bambale ko beti selfie mais voici il y a pire moi soit aza pire c'est me voilà ce qui est ça ya pire Chico Pouloulou goleka ba Gino là to ba Christian Shoga to na fa shuka bote ko beba na batambo yeza cop na ya beba na mère le biat ya beba ya ça brutal to tu bien que monstre yeso kika ko jomo bo mi o mo ngani na boya batu yeso se net bo akoya pe bebaga vous comprenez ninga ngamo ako mais vite que solo fo ako ba le téléphone no bongama pa to kuta do bunda mais na tevanga pe na rapé près to kuma na pe boya tape goyune bimi bunda pe déjà na lobby comportement ninga zalaki na kanda akima brutal alinga ba blague te alinga raté pas azali mutumo boyo manganana donc ya sona matiki biso mabeni no sa tubo sana tozo malamu na epo ba ange likolo ba yamba na kimia esali pasi na biso José de Londres solo na mère ngam na bengi abi yo 7e mini beaucoup blaguer bondeni alubi na mère yo nako sa te beaucoup blaguer ba 21 no beaucoup salade makami no mon internet makami bolo akufia solo mutu azalaka affecté lokwa sida bilela te tout le monde akana azalaka mutu moko ya donc ya danser miyune bobebana te kaluti nane naye eza matanga mais osala tricage ozo ba terme so osala groupe na yo kenda na bango te tosolango awa te parce que eza une autre débat lingo kota te débat te la tunenga question te wana aza vie na ngai ngam na formé ngam na tindele photo ya oyo atie na statut na ye donc oza ba accessoire vie artistique ezalaka délire omona moto anoyeba pa wera akomi pa JB eza délire mais en dehors art boye siko eza vie privée ba vie personnelle ba vie ozokomprendre ba vie siko ya bato ndio oye avant parce que babi réunion na bino eza ne 18h bacomédien tout bakutana awa na 18h parce que basoa na famille oui nga nazala mosika na basaut de mouton na bambouteillage na miyeli na nga vraiment oyo baoya réunion nga nayeli siko matanga wana 18h oyo anga ba oyoki kumukanga sa seso daichu nayebi so 2019 ozobenda bato na makolo oleka mwa bobia donc yango biso toza bavainqueur tosambela pasa de la fois lobaki epe etelemaki na monde na biso ya mabe oui comédien epe ya mabe etelemaki yaki nzambe ye moto asilikaki tosali mabe ebele bato bakomi bapede bato bakomi balesbienne bato bakomi kokanga baninga bato bakomi makambo mabe ebele yango nzambe asilikaki apesi message pa passage de la foi benga bato na yo soki obengi bango te ngani na kofashele yo yango mona passage de la foi bengaka biso oyo bayaki oyo basalaki repentance sur les champs bazali oyo bakweyaki mpe na prière bazali donc ezaki eloko to bato ebele baminimisaki mais tala ka 2019 vi mundu akei vie maman Mindondo Micheline Mima après lelo Chico chance ko to Chico comme bani na se po yaki ba M yaki mona ba M Mundueri Mindondo Micheline Masirika Manaja ko MP on se bani comme ba sebo Chico kaluti pe ezala nini na ka maonese kutu la te ke baba M comme okende maonese lobi
akomona ngezalaka ya mayo ezaka mayonnaise okomi otoko y okoma moto asuka. Comprenez que maintenant on va comédie, là un peu comédie, c'est comme ça. Je vois c'est qu'ici mobiki wakini na kombo ya junior 6 fois. Aucun mobiki si ko moi que soki mobiki soki e ben appelé matebu. Est-ce qu'on a répondu ni? Abi na soki na junior 6 fois. Non, c'est un beau look nzambe bozo ngela nzambe. C'est comme ça fait mal. Bozo ngela nzambe kan. Mayonnaise le binga comme na mayonnaise ya mayo acha y. Donc c'est comme ça fait mal. Déjà que biso photo ont sa conscience sima. On a mudata là. Linga zo tambola. Ba compte à rendre tout tika ba ranking inutile parce que les autres surprendre les autres la caté. Les autres loba té. C'est imaginable hein. Tout qui ta voix pour battre musuba yo caté que par rapport à ben politesse. Baba tout ba ke ba comédien tout ba ke qui va moni pelamba lo sumo kaki paka kokola ta mutu mota yo pese mbote bien. Moi to zolo ba. Ni mo te bi. Ati ka pa ka mo bon le ki pe na bon le kaye. Zomone faut tika ba compte à rendre, tika ba main noire, tika ma ramebele parce que les lots vous avez envie, vous avez un succès. Mais le beau benga ma malade, le beau benga ma ebembe. Mort. Vous comprenez? Donc mort. Il va dire même mort. Et on va regarder banana nous ba M. Après il y en a ba C ba kaluji pe ba roya ba kapé roya ba kaluji pe roya. Nga so était sebo, nga na commence qu'on a ka o abo. Ça c'était ka. Na qui? Na comment Équateur. Et ça nga bobongo la motema. Il faut pour mélanger pe na manga mususu kalu. Maka mususu neti mo ba kiss na cc. Te nga tala libo na ngai. Et le belo côté vous aka ba bilobola te ba symbole ça dit rien. Omoni biso la carrière to sali. Batan o to sali. Surtout ki bata ba gwa bata ba envier. Mais to côté pe na ba pratique wana. Biso déjà Jésus de l'homme de célé bilele. Aza musulman. Vous comprenez? Te ba croyant ba sambela nzamba solo. To tikala ko mona pratique moro noir te pas prise. Ke poudre na o ko simbara te ngap suna ngam na vanda pani kutu. Douche wa laver et on na kota ka savon wa laver on na laver. Poudre ko ngabu na pesa ka boke miso ba na poudre te na cripsage. Il y avait un cripsage. Na cripsage prise na cripsage on zi poudre a beti cripsage. D'avoir fait la go poudre na nga. On comprend tout le monde va pratiquer on monde besoin ba ngambe ba de Panama ba te belé. Tozo kemba mais toza boy. Mais tandis que Bambasa Obaye pour ne pas citer les noms, ce qu'on fait ranger. Il faut qu'on se le dise. Ce qu'on fait ranger. Banzele pe batie, babundouale ranger. Bazo damsonné baya na soko fait répondre à catch, pour la pâtisserie, pour la nini banini. Or ça obeta babengo langi là. Ouais. On les ali ba futilité. Ça va futilité. À quoi sert gagner ce monde et perdre sa vie? Tout est vanité. Dans un monde, donc il faut dans Zéland Zambé, tout bon, tout limbisana, tout lingana, vrai, pour te préparer le bin à biso. Parce qu'à part vie, il y a encore une autre vie. Alors pendant comme on a vie, il faut la droit pour voir ou bénéficier de la vie éternelle. Donc, tout à l'Arabie sauvé dans un JB comme Maluta a souhaité un joyeux Noël, merci vieux, ça me va droit au cœur. Maman Nabiso éveille comme moi pape et puis Bibiche Lukamba venant du l'homme en pouya quitte à ta de Bundes espoir nanga Allemagne à Lili à partager douleur Nabiso et Ephraim capitaine n'en parle pas donc est consolable. Il y a une place en Suzulu, place à Zali, il Igor 2 minutes, il y a Meta Pinga, il y a Fatou Miracle, il y a Mike la Duchesse, c'est là Bilele, il y a Sami Mokili, il y a Janifai, parfum de bonne odeur. Il y a une place à Zali en minutes. Donc, Domazé. Il y a Rémi Kilola, producteur na biso Alpha Bokole donc mututu na minute oyo tina bana babota milelo ba imaki l'un de nous
vient de nous quitter. En français. Le mot quoi biso atiki biso. C'est la comédien Kaloud. Mais François Monat, l'un de nous vient de nous quitter. François Mosala on siko. Mais ezali ba français oyo ba rambo yo. Ina lobi boy, ezali ba tout bien. Parce que du jour au lendemain, tu vas vivre, tu vas là, tu vas là tu vas là tu vas kutana na ba makam. Yana lobi du jour au lendemain. Et Kaloud ba lobi o lelo enoka moins simple. Mais jour à lever du corps, au lieu d'être ma casse, jour en témoin de ma casse, c'est comme le quoi système, moi, il y a un comédien. Ce n'est pas un comédien, moi, je suis un peu ma casse, moi, je suis un lataka. Bolingo, je suis un peu comme il y a forme. Il y a un moment où maman a bisoupi son nom, il y a un kilote. Et puis tu respectes la matin pour rappeler sur un kilote. Si tu as respecté, il y a un respect. On a tout ça, on a bisou tout ça. Maman Ndondo, mon art, artiste valilaki, il y a un art. Au moni, nani. Mami Ndondo banobi na balé. Alors tika la paix à moitié nuit. Là ta rafiat. On comprend. Si ko l'air ba to balé baye, ba là tu vas rafia. Bo bien on pas une politesse. Que artiste balé la na art wana. O ta kilote mais o ta pe costume. Mais yo zako cause ya liwa muto akufi. Mais na matanga pe là tu costume cravate. Tu plaires beaucoup. Je suis vraiment affecté au rayonné. Ndodame mais muto ça na gondo. Li papa pour la pamba azana mawa kutu koleka bino mutu bosapé. Donc ils ont la bille ne fait pas le moine. Donc mutu ta gondo mutu la ta so azana mawa utika yale la ndeko na ndenga moni wa ko lela peut-être ana bambatiti aka na gondo. Bien wana tout la kaka bakuta mabeti tout la pi ba volonté na bolingo bato. Voilà moi 2 personnes. Ouais, na obakanga kita ta de bundes ngana osenga te oh ngona ki aza na amour ya osala ki il faut senga pour faut te ba cotisation paye te cotisation za moni ya na mbongo o ba liara te lokwa mbongo moweyi exact on va faire na yonde ba ko pesa pour pesa be contribution bazela ngana senga te ba comprendre que Kaluja kufeli esenga cotisation esenga pour comme président en groupe 7e trompette, tu vois. Ouyabwe, babata matolo baroya, presse toliate. Na ngati na répondre bango que est-ce que na tamena nzunga ma famille au bodame. Na répondre bango tina zoka de la patrie. Na pesi et puis fleur à groupe langa faut banderole mata. Il faut na sensibiliser ba artère matete. Tole la mishka ndenge et tole la pululu ndenge tole la Micheline mishka. Ça la qui organisation vraiment bien. Et l'équipe bien va féliciter. Donc on a besoin amour du prochain. Parce que manger, vivre, mais demain nous mourrons. Donc on a un kaka qui mezala, on peut s'emboter tendre bato barabre, chiko pululu, peut se la s'emboter pas mutubo. Parce que c'est celle les vivants savent qu'un jour nous mourrons, mais les morts ne savent pas où irons-nous. Mutadé ku tayi place akete mais yo tindele mbote pe c'est la ngambote pas mutubu or place akete tayi bité de ba bloc on photo boni ça ba kamoto on ba démarche on to longola te mangam na lobi on ba on ndima so ki wase comme le lobito président bordeaux ba chango danser mais mangam na lobi c'est très mais na kosi ça m'a bé tindela pe c'est la ngambote place akete bité. Voilà, merci. Donc il faut donc changer ma mentalité et tout et tout. Merci. Voilà, merci beaucoup. Alors, Nina, tu es là, monsieur, théâtre. Voilà, Yaya, bonjour. Bonjour. Impressionnant par rapport à l'éloque au père de Chiko Poulou. Bon. Comme ça, on a commis à la côte, même pas la quartier. Non, on a raté. Dans le monde général, on a d'autres, on a tongo. On a un film. Il faut être artiste, vous êtes fan. Bon, on a joué mes arts, la pointe noire. Chico, le téléphone, plus on a point on est babenga. Parce que tabou yoza. Bon, je réponds au nom de tabou, hein. Naomi tabou. Parce que yoza na kin confirmé biso non eza solo teza lokuta. Nese bon na bino ebu mambo lo baté. Wana zolota. Na ndoto na tongo. Ce qu'on a compris, or baleki na bazo téléphone na bazo tout bazo soana bango. N'est-ce qu'on l'a dans salon. Na lo tapo me na nga qui artiste auto kufa. Fideline, ye plus ayebani awate.
parce que biso nyonso pe parce que nga a joué na Pointe Noire, na vandi na Brazzaville Pointe Noire, to sali na papa poste ya na Maswaku. To joué qui na Voilà, donc merci beaucoup à notre Botali Bisso. Voilà, au moment qui Neni arrivé à Pasteur Patron, Bakata, arrivé à Barter, comédien, maman la Bisso, quoi. Marie-Jeanne Bololé, vous avez interviewé surtout 7e bagarre, vous avez interviewé impression, tout le lot passé. Et bon, à beaucoup de temps, on a bella, beaucoup rendre visite, on a des lots qui y a des Kambala Zobela. Tout le monde qui papa se dit aussi à chaque accident, mais c'est bon. Tout à l'heure, bon, mais il brisque à la fièvre pour perdre artiste. En tout cas, moi, tout le monde est dans le monde artistique. Donc, Johanna, oui, que le passe à la rango, mais basé à ma particularité là-bas. Pour le dans la ndenge que le passe à la ndenge. Donc, pour perdre vraiment Chico Poulou, le monstre d'art, donc à Tiki Bisso. Merci à tous pour Tali Bisso. Là, je vois mon boss. JB Koumalou, tu es le vrai pétro de Dallas, boss à Akamoko. Et aussi, merci beaucoup à ma partenaire Toubalingaranga. Dans mon salle, la salle à pas trop de commentaires. Là, je veux dire encore merci aussi à Janvier Moulamba, parce qu'au Bengangaïa, depuis Dallas, on a un gros bébé. Oui, c'est vrai que Chico Poulou n'est plus à Tiki Bisso. On compatit avec la famille, on compatit avec toute la famille artistique. Donc, merci beaucoup. Nala Mingo Lobate, c'était Jemaï Bélé, le groupe de la presse congolaise. Au revoir. Sur la Mabasite, ce total Mabasite, c'est 001. Donc, tous en number 1, Mokonjabas, il y a 001. Blague de Téléloa sur le Libiso Marambiad. Victoria Télévision, Victoria TV. Et il y a mon papa siga, il y a maman na ndenge nango. Donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo. Potozo ba news alelo. A Elbiso Victoria TV. Donc aluta continua. Victoria certa. Amen. Tous ensemble quoi. Total la Victoria TV. Ya bino sida bile la confirmer nana roboya. Donc biso tout s'abonner massivement. Na ndenga idéologie ba européen botondana. Pour faire ya mboka ya par-ci par-là. Donc, number 1 na banque, tous ensemble. Sida bilele na nenga ilusa. Victoria certa. Amen.